M to M to M. What is it? It's extra carbon. Yeah. M to M. Tika mwana bato. Obengisa kiye na resto. Osombi biloko futi. Omemiye na supermarché. Poli biloko futi. Obimisi porte-monnaie. Okapeliye ba dollar. Komi na posa songe pana bango oligyo memaye na kuzude. Tika mwana batu. 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 Jean-Marie Liboma les gonza du abimaka kaka na buto. Mbote bonjour na bandeko balandi na biso nyonso ya Africa Telema TV pe balandi na biso ya Congo Vérité polele polele. Na ebesi ke zwami bino boza déjà ya kosepela. Borobi ayeli susu mbetologie. Donc mbetologie tokotika te. Mbetologie mbetologie alléluia. Donc mbetologie yango ndezo sala depuis nzamba sala mukili. So mbetologie te ndeto zate. So mbetologie te nde mobali wana bala yote. So mbetologie te nde po bimisa ba $5,000 au bala mwasi wana te. Donc on est là donc lelo mama elikamla biso ya motuya ezali. Nazanga mokuti kaka ndenge ezalaka na bandeko o na kopanzala bango teke ka ndeto lobaka bazana plateau na ko pesa bango micro ba se présenter moko na moko donc boye ba bango ba ye koloba balobi ba ko garder bande de terre. Na sima technique tozana Dimitri Bongania, un beau gars moroboye, un garçon élégant donc au talier donc yomo ko ya mayanga quoi et 9 lumières ngala donc azawana lisusu et na fils du soleil mampa bango ba simbi technique na kopesa micro ngaka ndenge zalaka ba se présenter bango nde baza lelo pona kopanza na teke boye babango ba uti wapi baza banani babengami banani. Bonjour ndeko mama kombo na yo bandeko balandi na biso bazolanda biso bayeba kombo na yo nani outi wapi ozalaka wapi. Bonjour. Bonjour maman Maracudia, moi c'est Niki Kumbu, vraiment ça me fait ça, merci beaucoup. Ok maman Niki abi simplement maman Niki Kumbu donc azawa na bokoyo ka panza teke tozapena ndeko mobali ako se présenter. Mbote papa bandeko balandi balingi bayeba kombo na yo nani outi wapi. Merci maman nanga Maracuja. Ngai kombo nanga Papi Chokusongi James. Mais James nde kombo nanga ngwana nazaka na mboko Congo. C'est bon. OK, merci papa James. Na kopesa micro na maman nanga zana suka mwasi ya mwindu ako se présenter boye baye et puis boye ba auti wapi. Bonjour maman. Bonjour, merci Maracuja, la métisse noire. Moi c'est Martine Zeza, répertoire universel. Toujours facile à garer mais difficile à manipuler. Autrement dit, maman RFI. Merci maman RFI. Na bandi bandi se présenter bokolanda bango kasi pona konia ta point na biso o eza mokolo ya lelo. Na bandi bomoni toza na cadre moko boye sans clim likolo kaka toujours vois déjà mon pepa nzambe elengi donc oza na Paris oza wapi monde entier Lubumbashi soki vraiment comme kin baye bozaka na kin pona ko vivre ta mon pepe mora bien ozwa musique ya bien o mela o ya pieux ki tio mutema ya bien et olali na chambre moko bien propre là donc toza na kati ya la crèche donc Victoire mutu to ebi Victoire donc la crèche voilà donc toza wana héritier vous qui donc ça va donc la crèche donc oza na Londres si ozoya kin ben Maracuja place au comme dans la crèche et ça on a pona bino baye bozali banda mboka et puis ba o bazana kati ya kindo la crèche place mon propre tala kande nazoka uka mupepa nzambe na kotina na chambre eza cleanté. Merci na bande ko balandi la biso mama ya likambo na biso ya lelo ezali est-ce que nani akoki ko banda mobali to mwasi na bolingo o azale premier ko bana muninga ke na sepeli na yo na lingi yo tozala mwasi na mobali nani yakoyi ko banda yango liboso nasala bande ko balandi mpanzala bango teke mitune za kaka ya ngai pe ba réponse za kaya bango. Maman Niki, bonjour maman Niki, est-ce que ndenge tozo vivre na mokili oyo yo mwasi ko ko banda ko lobana mobali ke na sepeli na yo na lingi yo koma mobali na ngai ekoyi ko salama. Merci maman Maracudia. Émission vraiment Isa Kitoko Makasi.
bah si j'ai mon un peu clé, ils un peu ceux qui m'ont landé puis azo comprendre quand même la réalité mokili. Pour nangai naza vraiment contre. Pourquoi? Bana mokili salama oui. Bana mokili salama. Nde na communique moi si munene nde na vandi awa. Nga na ebika ke fona ke na nzela. To na vandi e pa na biso à l'époque ezalaka na bamboka. Peut-être na koza na 10 ans ou 5 ans, 8 ans déjà ba boakela kingai klindalala. Et si bakanga ki boué kaka e pa e mobali. Oui, ngai na koki te kolonga na ajo na zana ngo ou soit na kibo mwasi na ngai na kende kolanda mobali e pa na bango. Et en bref, mobali nde akoya koluka ngai e pa na biso nde to kokoma eloko moko. Voilà un peu réponse. OK, merci maman Tozali. Tozaka les bandi na ebiki ekozala ko swana awa. Papa James atalo déjà Miss Mabi. Papa James. Na kokende na yo. Afa kokende na yo. Balobi Bojo Kongolo. Na kati ya Canada do Bojo Kongolo. Et puis Fumuto Todikizeko, le patron de satellite Royal TV na kati ya Luanda. Balobi Gisha antivirus na kati ya Suisse mobile elengi. James. Est-ce que ezakaka mobali faut abanda mwasi na bolingo? To mwasi pourquoi ko désavancer mobile que papa na sepelaka na ngana yo. To ezakaka mobali nde faut abanda kaka mwasi. Otozo mona ngo evolue na ngo et comment pe mwasi abandine pe mobile. Est-ce que c'est normal? Merci maman nanga. Balobi bakanga sentimate. Comprends? Mais c'est normal. Moi c'est pas gros c'est la peine à mobali. À côté na mobali mon anzele excusez. Non, pourquoi pas? Ma aboyi akanga. Akanga sentiment na bimisi avouer sentiment na e. Eza mabete. Nde biso to lingaka basi. Ne pe moi si soit CP na pe moi ça ko linganga. Ne bite so nani ko contredire nga. Donc eza na ngobongo donc o basala ngote eza misusu mona biso neza pe mibali to yebaka. Pourquoi? Parce que jeune fille mususu asepelaka na yo. Même mususu barengo mususu asepela ndena eloko moyo lataki. Tonto ko kabelanga eloko et pesika piste bo solo là. Donc eza nango normal. OK, merci papa James. Papa James alobi jamais. Donc eza nango autorisé moi c'est pas ko bandaye. Alex H Full Day et GG Kizubanata. Est-ce que yo rondi moi ça yo banda yo? To Richard Kweti de Panama. Ne moi si moi ye karaboye on a ligne na sepela na on a ligne au mona ondeni. O trouve ondeni. Na yebité. Bande ko bozo landa ka ndenge bango bazo panza parce que nga azotuna ka mituna bango de ba répondre. Bango de ba pesa bino ba réponse. Maman répertoire. Est-ce que yo ndeko oza mwasi et que lelo moi tonton moko boye ou tonton na sepela no en tout cas la lingaka yo so ko manu mobali nanga. Na yebité. So na rozo onde linga marakuja yo mwasi oyeka bando linga mobali na ebité maman répertoire pour répondre à question. Merci pour la question. Bon pour nanga nako bake eza normal mwasi akolinga mobali tout quand mobali pas akolinga mwasi. Non on va comment confondre, faut pas confondre des choses. Au moins non maman marakuja oyebi ke bolingo tout d'abord sentiment bakanga ngote. Sentiment bakanga ngote bande la mokili. Même na Bible to mona sika ba comité que mobali ka ndaza na droit olinga mwasi. Oui, parce que ngana yebi tant nzamba sali Adam, ala lisi epongi, tant abimisi nga mwasi na mopandi Adam, tant Adam la muki atali amona loba ete que oh je t'aime Ève. On ngana yebi bibelobi, Adam loba qui voici cette fois-ci os de mes os. Alors ben que je t'aime. Donc na ba mba to ebite nana lo ben na mninga ke papa to linga na biso to banda bolingo po to bota kaena belle. De bolingo eza réciproque. On a peut répéter na roba tonton mon linga ki en tout cas mon tonton s'il te plaît je t'aime. Tout comme pe mon belle pas roba en tout cas répertoire je t'aime, c'est ça. OK, merci maman Niki na kopesa o micro na mono za kopesa déjà. Sauter maman répertoire na mpandi comme de koinda. Merci Souza de Monica na kati ya Paris, maman na Marie-Ange do leader a Kingo Mwambe et Fioti ngoma motema ya Madombunga ngoma. Balobi motema ya Fioti ngoma motema ya Madombunga ngoma et Marie-Ange donc mwana ya Souza de Monica. Papa tozoko bakaka.
moi na moi sur répertoire à lobby bino bolandi ngate mna obimsana mna na marakuja s'il vous plaît bo to marakuja lo baki non et ça ba ina mbi na plateau répertoire bi eza normal so ya sepene na mobali wana a rolobane ke oui papa ngani ya sabo ina sepene na ngana oto ko mwasa mbali eza verser mo côté so bino eza verser bo pesi biso mais de l'autre côté Niki a lobby te jamais ko sala maté maman Niki nazo pesa au micro et bon le so couté na mobile mon peut-être mona kaye o kraka kaye donc moté mon beta kapena pona e o zo courage to lobane ke tonton nga sepela na ngana wana se ko mokanga ba sentiment o ya kufa pamba. Merci maman Mara, vraiment nga meke un peu ko contredire vraiment maman répertoire. Pourquoi? Parce que peut-être to bo sana et lo moko a pesi histoire ya Adam na Ève na jardin dedans mais Adam de muta ebisaka nzambe ke asalela e apesa ye mosungi est-ce que koki kosala prévane ke abimisaki mwasi kaka na mopanzi ya mobali. En tout cas, ko craquer oui eza makambo ezalaka na mokili mais non ko kate ko yebise que non ngana lingaka yo na mitika non là je peux pas faire ça. Banda le tu le binami bomité parce que non excusez-moi pardon ba téléspectateur na biso naza hypocrite non le ba o eza ba sentiment nanga ba sentiment etake moi si eloko o e salama banda bakoko na biso babotama moi cette kala ko draguer mobalti mobali kaka nda dragaka moi si preuve n'est que lelo monde entier partout même na Kinshasa ba fille belé baza victime ya makambo to loba a draga mobali a pesa mobali ba bien et lelo a comme perdante parce que ye mutalingaki akoyebisa ye oui akoyebisa ke faux chéri nga la kraka o tem to kraka ngai tala petio et puis ebisa yo nana mwasi nga la kraka nga moko sake balingela ngai ye donc pour dire que mon balinga niki na zabo jamais il faut jonda ye pananga ebisa que niki na kraka o na linga yo moi je peux pas faire ça banda le loti le bepi na encourager ngote na boy idée à maman répertoire na ndenga mkete ah oui. Ok, merci maman. Balobi Mami Ngala na Londres, Olivier Ngala na Belgique et puis na leader Ntimba Koka na kati ya Liège. Moi c'est Lengi donc héritier vous qui donc azawana donc merci beaucoup Nabino. Na bi ke bozo landa mbetologie maman répertoire ba contraire yo. Niki a contraire yo alobi malubano lobi aza contre yo. Mais tout ça moi mbai na kati na bino. Papa James pas lobaki alobi ke il faut moi si pe azana droit ko yana ko approcher nga na ko lingana nga umete ke wana obimi faible obi mobile mo lembele kaka ndenge ya bandi ne pe banda ko lesa ko latia un jour ofingo pe ande ozana saila ko eloko umote ko bimi moi petit devant moi sengo papa James mana makuja na oloba na bande ko nanga Niki poni bomo olingaka eloko nyonso pa mobali foka mobala souffrir donc tema baloba ke mobali faut toka yango wana ka makambo nyonso te omena mamba kolinga eza compliqué mais ça on a un système ebele mobali mususu eza bolingo ya commission bazu balingeli bino ye eza mobali mususu aye a draguer eza pe na mwasi mususu pe asepela na mobali wana mais aboyi ko bomba ba sentiment na azu avouer ngo eza pe mabete asepela mobali na ye ce mobali ana pas sepeli na ye eza mabete eza te que ce moi ça ligno eza que mobali ana bimi zolo non eza pe que yo pe faut sepela na ye mais so sepela te c'est okuta na oyo ko sepela na ye eza na bongo eza mabete yo ko linga moi si kompe moi ça ko linga yo nyonso ya ka makambo. Merci papa James. Yo zo encourageant moi si pe ya ko banda yo po lingi. Koko lycée ngasi na Londres. Koko ya bane belé. Balobi Pierrot Malanda mokonja ba terroriste na kati ya Bruxelles et diko des chauffeurs ba grand car na kati ya Paris. Donc yo olandela masolo oyo. Donc mbetologie yango dezo bongisaka ba couple na bino partout ezo ami bino. Nazana ka pona ko panza te nazana ndi pona ko sangisa. Sans mbetologie to vivre te. Maman répertoire. Yo lobi soki osepe na mobali donc oza d'accord yo banda mobali verset moko ezate muteke esopa yo moi si kitoko nde total yo boye o bando banda mobali pona nga en tout cas na osepela na onte naza convaincu te
soko kopesa mo ba argument mo ko sepelisa ngana émission parce que moi niki azo niata akoma mata ngomba mangengenge donc azo lio déjà akomi na 2 points mama na ebité ngana zana ka pona kopesa question réponse za parce que bandeko balandinde bakozwa ba idée bakosunga mana ba réponse obino bozo pesa. J'espère que tout ça na mbétologie ko sakate et le baka polele maman répertoire son atalio très bien na kitoko zanango OK ko banda mobile et sopio pour babi pas plus pas moins juste aux la couleur d'origine est-ce que ko banda mobile. Merci Maracuja la métisse noire. Excusez-nga balandina biso soki olobi penza ke esopinga pona ngana okamwango siko to lobela nanu c'est bien bon niki soka lobi ke esopingo bien jamais banda mukile banda ti mukile za mukilité ako banda mobilité normalement comme si niki azo vivre lokola aza mukile na biso te parce que eza na ba réalité biso tozo vivre oui eza na ba réalité tozo vivre siko to lobela mariage ezaka babenga ni mariage à commission oyebi mobilité mbali pa ebi mwasi te papa moko azano bien na bambandaka alobi na besoin na bala mwasi mais na mona mwasi na bala ta bengi yani moko aza quelque part na soit na province mususu en tout cas so moi ezali lukela nga mwasi moko moni akola bien aza respect ba parents ne baza bien comme ça na bala e non ils ont ça la matilelo est-ce que non mobala abi ba lukele mwasi abala siko yebisanga tango bakutanaka premier jour bakutanaka moi c'est ton mobile bi masolo basololaka point d'interrogation pour na ngai mobile to mwasi ako mwasi ako kolinga mobile eza problème eza gravité parce que na auto le ba tout à l'heure que sentiment bakanga ngote oui non oza tout par rapport à quoi oui que tout ça la berreur moko na batu bazana ba parents parce que répertoire azo orpheline molimo papa pe maman ngepe ma kimia bato bazana ba parents bozona moi tant que tout na pe papa entre papa na maman nani alinga moninga liboso il y a des couples où ils ont vivre baboti bana bakoli et ça fait que maman de adraga papa ça c'est fait les étrangers tout le monde ont comme maman zandumba non ça ne sont pas quand parce que nga la moni nulle part même dans ma classe autotangi ba prendre un jamais que bolingue banda na mobile. On comprend, on a un répertoire qui est héritez-vous qui n'a pas la crèche inde, héritez-vous qui je t'aime. Alors moi on a tel temps on normal. Na ke pena titi lubumbashi pena na ke pas mon commandant Doudou Ligwegwe. Mon commandant je t'aime. Alors moi on normal. Alors moi on a tel non t'as tout confondu avec ma kamusute. Tous waka likambo eza na noir té, ozo comme sa couleur mon noir or que ça jaune. To bengelo que on a combo nango. Oui, bolingo eza réciproque. Donc de to bapé que rosa na mbayi no na ndaku. Donc pour mobile no na posa a sepela. Donc rosela ka mobile fa bandaka yo mo soko banda mobile te. C'est ça. Oh. Maman, on a encore le baquet. Moi si azana droit payer draguer mobile, ça c'est fait. Eza étrangeté, eza pe péché te. D'accord. OK, merci tozoko ba maman Niki. Maman répertoire à lobby qui est eza étrangeté. Yé soka sepel na mobali akoloba na je t'aime na sepel na yo to banda ko vivre na yo et puis les mêmes jours pe akoloba na pe to ke na biso na mbétologie donc ça c'est normal pour na yé Sandrine Mukombo Orange donc balobi africain libre motema nengwa bikotele et Pierrot Malanda mokonja ba terroriste kaka ndenge na lubaka vient nga kati do dadi manaka na kati ya Belgique wa za charge rola cha marakuja so za ndeko lokwa dadi manaka do sepelas na sepelas papa James bana baso bakoko tokisa plateau nanga déjà na o nyonso bango balobi répertoire a pesi raison na yabi oui yé akoki bomba sentiment na été et pas unique alobi jamais yé soki mobile fois banda yé jamais ata sebela na mobile wana akobomba ka sentiment wana donc ozomi boma yo moko parce que quand ba sentiment moko boye na pas so fongwa mababi fongwa ma ngate mda yembaki robino bwaki fongwa ma chéri fongwa ma na nyonso kalande zala ka toza ko mona ke mona ka mobile abani mwasi mais lelo change nango tukuma mwasi mususu na sepela na joa boti pe courage ke musu abi etenga na ngama kambola pe na ko sala ngotenga jamais quand de nickel biye côté na pe teti jamais ko bane ndenga miza pe ndenga mitel ne aza jamais mobala ko banda toke na ngambu ya papa James yoza mobile ovandi karaboy mwasi moko boy mona te oyebite abimelo ka briski mabo papa na sepela kana yo on retrouve on ndenge ni premièrement. Merci maman Langa. Omoni bolingo eza compliqué.
na rolo banelo moko mwende tozala bwe mibali nde totambola na nzela tozala na bashwa na biso nde tozala na bashwa na biso nde pe basi bazala na bashwa na bango mais ko tombe bwe mwasi mo bwe osepelaka na ye mais ozwa tante bokuta na bino mibale mais nzoka ye pe place asala kuna ye pa sepelaka na yo siko na occasion na siko ye monani ye siko avoué pa na yo mais zaki pe yo po sepelaka na ye siko osala ni okoboya nde zape na basi o baza amona garçon na mo pa kanga garçon mo boué ke Joana na lela ya mokuta msupe msubra mo bete ba masane lisolo ke côté kuna Joana bo mekate na sepela na Joana fort même suka kibo moi c'est msezo salega soni o meta zo mi boma ye moko azo mi boma ye mo po ozo sepela na elo mo bwe raisonner kana pe cet exemple mo bwe wana po sa osomba pantalon mo bwe moke ke luka mbongo bo kende bwe pantalon si ba sombi yango pas nini ozana mais mobali mo be bu siko sweza eka moko wana ya omona basi ome est-ce que ba rankine ya basi mususu omo be mwasi mo bwe ayina muningane po muningane alinga shwa na ye eza John mtanda osepela na ye mais bu chance wana ekutente muningane azwe mayini muningane ye omona be o ne comprendre te muningane ngana yinanga po emsu na université ya ndo pointer Joana mais bu bwe fallait jongo scope jongo passer la choix ne mais tomber que et tout anité masana zué ba yinani donc eza nango normal kolukate okanga oyo bel estomac pe comme AVC bouyo moga ozo sala perejek na jomo bwe mais jongo ebite vomi o avouer Papa James a fait cet exemple à Bissoko Lula pantalon mon magasin. Au tchaki pe mutema. Tant ozo ya po oso mokuti mtuza so mesala ndenge nini. Donc wana mwasi wana a raté mobali wana. Nde place yozo koma, hein? So na landi bien. Merci à toi Passy. Pamboulé vietnamien de Londres et David Loketo na katia Paris, balobi Sola Richard Jean les vieux makambo na katia Portugal Zalayo et Oumela mon vieux. Merci na onyo so sala ka pona marakuja. Ngai penza na ngambu na nga ngai te bango nazopesa ka exemple mobali moko sepelaka na ye soit disant mobali on a peut-être ça mwasi moko pe déjà yo yebi pe mwasi wala eke motema nozo beta na mwasi OK ka kolinga ye répertoire po yondo lobi onga mobali asona sepela na kolinga bon so za mobali o za mwasi peut-être mwasi pe na mwasi na bosola ngane bien osani olinge kaka po motema ne beta ka pona ye. Ok. Oui bien, peut-être que Bosana, il faut tout ça à la part des choses. Tout Bosana, tu es toi bantou, hein? Biso toi bantou. Tu commences à maramsoussou, tu as envie. Bien sûr, tu dois bantou le monde des évoluer. Mais yango ezo bomambo kana biso lelo, monde doit évoluer la makambo et senge évoluer té. Le long de deux abotos permettre basi ba comme na bango basi na basi babana na bango pour monde de évoluer tandis que biso n'existe c'est impossible pour ça là na bango comme ça mais c'est impossible pour biso toza na façon na biso tozo vivre na kata mboka na biso. Bon le problème c'est que nini nakoki ko banda mobali tika kande na zoloba netinga niki boy non netinga niki nde na zaboy non ata na Maman Mara, oui, puis non, craqué, non, c'est plané, mais non, yo bandete que non, je t'aime. Là, c'est faux. Parce que nga mon condé nazaboy, nalinga no ba odoré, nga mba nanga adoranga la diva. Oui. Elle s'en ma chérie, je te kiffe. Tu es mon amour, tu es ma belle. Et ngai Niki, na kende kaka directement que non papa, tu vois comme tu es là, tu es beau, na lingi. Non, je peux pas le faire. Na causé la mobali. Ata soki na krakaye na lolenge nini. Il faut na respecter qui bon moi si nanga, faut na pesa ngo valeur. Loko la basala nga moi si, nzamba yebi pourquoi salinga moi si. Suka sala kinga mobali. Na ninga na kende ko banda mo moi si. Na banda ko kende ko linga baninga la ngai basu soit. Exemple soit sala kinga mobali. Na no que linga moi si pour na za mobali. Mais loko basala nga moi si. Loko les salama bon et puis eza loin mboka na biso loko et salama biso toza ba bantu. Il faut tout respecter o eza origine na biso. Il faut ka mobali ndia ya ko bandanga
nde tosala libala tokoma eloko moko toconstruire noke nga nakende na bando pesa mbongo nalinga ye nabokola ye nalatisa ye non kokoyebisa bongo te ye il faut toujours aya kaka envers ngai ayebisanga niki tu vois comme tu es là en tout cas na sepela no makasi tu es tellement jolie tu es tellement ah oui ok vas-y na po bana contredit non niki muke omoni abeti likambo c'était trop. Nous sommes des Bantous, bien sûr, nous sommes des Bantous. Si quelqu'un qui Bantou, on est balobinine. Le quoi tout ça Bantou, mon bal quand des fois bandara moi si. De moi ça a droit au bandambalte. Ceux qui peut-être en encouragé, vraiment on a encouragé dans ma fille. Tout quand on sentimenté, tout quand on sentimenté. Malgré tout répertoire, on a salangoté. Non, on a salangoté vraiment. On a salangoté pour nous pour salangoté. Mais ce qu'on a la montre, moi quand ça rapembe, nous bien au monde à chaque fois, ou bien au sola, ne au développer en aïe. Ce qu'on craque en tout cas ma chérie, pour hésiter, vas-y. Bimi ça ils a besoin non bimi ça ils a posa na yo ils a peut-être que mba ino sobaka que mon tonton je t'aime à accepter tout comme bembe ba ka pe na biso ko iko lingo pe tout comme ko linga tout comme ko boya ils a pe non ba mso ko linga so pour ça choanete a ko lobaka remarquer non ma chérie en tout cas simba te tika ba mi ils a makambo omoni po na nga mwasi ils a ata ba mindele bandi ko na so ba mindele les européens donc pour na mwasi na ba ka que mwasi na mobali aza toujours likolo a mwasi. On a yébike moi c'est faisant la soumission preuve en est que tant que la en mbétologie donc à taboke gauche droite souka tozonga na position moko ya humiliation faut dire que c'est maman qui t'a lancé papa m'attendait likolo yango net maman na wuti ko ba tout à l'heure que ata toke Lubumbashi Brazza boke Gabon boke ceux qui wapi souka tozonga na Congo c'est bien bon. Na lobby boy ata bosali ba position nyonso ke opesi cimenterie opesi mopanzi otengami position so ko sala suka tozonga na position normale ya papa na maman eza signe ya humiliation de ki maman fazana c'est papa za likolo voilà là je suis d'accord mais à propos bolingo que mon tonton je t'aime en tout cas ma chérie je t'aime wana eza réciproque. Eza réciproque. Tant que tu bala naka, ezalaka que mon bali déjà maman, bosala ndé na kutimi na bino. Na yebi que tu uta déjà musika. Voilà ce que tu comment que vers shit pour ba parents ko ba yeba. Donc to lingani to sibani na biso, ba parents ba zape ba inonsa ba yebi pété. Para pétan ngoya papa, mutu moka sepe na ngata lettre apesi yango. J'ai papa le ba non, fona yeba na bino ba ina linga muninga liboso. Papa tu na ngote ba parents tu na ka mingi na yeba tu na aze kolonine. Est-ce que salaka? Tu vois, ma fille, entre yo na tonton na alinga ki oliboso, ezalate. Donc pour un répertoire, malgré tout na sala ngote. En tout cas mes copines nazo ko encourager bino, sentiment bakanga ngote. Et loko ezali sumute jamais to ko benga oli sumuto boyango. Couleur verte to benga ngo verte, rouge eza rouge, jaune etikali jaune. Bolingo eza réciproque, ceux qui ont mbali moko sepela na e, va droit au bi. Craquer l'oba na yé, t'as que moi. Ce qui a boy, ce qui a lingué, au développer c'est tout. Ok, papa James, c'est vers la fin, Alex H. Full 2 na Tunisie et GG Kizubanata, Balobi Sandrine Mukombo Zalayo, ingénieur Sami Mingiedi. Donc papa James Azawana yepa ninga popula e boki bien dengue maman répertoire éclaircir bino bandiko balandina biso. Ngana za kuna te ngana tunika question bango de bazopesa ba réponse alobi ba copine na ye o moni ke loko tout akayo o moni ke sepela na mutu na vas-y droit au bi ko kanga ba sentiment te papa James ko baksani na o mama rete. Merci maman nanga nazo seka makambo yango ndeza we kutu papa nanga héritier mfuki kutu ja au contredire ngate onanga loba. Ngato na loba na pesa na ba exemple ya makambo nga na mona. Na ko pesa exemple mo be na église mo mambe salama mo eka na tanga kombote. Sœur mobwe abandeki er moko kene ba visite pa frère mobwe. Akena ko tele mo pe boye azwa lambeli frère. Mais sikoyo yenzo randa bando kene kuna mo zo ke tala frère, yazo boule pe ke na ba penser na ye déjà ba linga na frère. Nzoka abandeko bomba. Nzoka abandeko bomba. Si quoi que tombe bendeka bazana frère nzoka pe frère azana chéri na mo be babetera na na église mais tellement sœur wana na monate ya ebike yé déjà balinga na frère ce que ezaki jour mo be babike frère kingandi dimanche boy a présenter moi ciné na église
oyebi ke ezalaka scandale jour yango ser wana mpe azwa abongisi bandeko na ye boya na prière lelo frère napesa exemple frère James baopresente biso na ye na liboso oyebi ke ser wana ya na bandeko na ye vrai mwasi mpe ya frère wana aye mpe na bandeko na ye bike ye eza ye wana mpe yebika ye etombe beto babengi frère wana abimisa mwasi na ye oyebi ke ser wana apika crise na kati ya église donc ane kobomba basentiment nde yazobula mobe alambi amemeli ye mafuta yazobule deja balingana nzoka ku frère pa komaki te poli kobomba basentiment yango ntango na oloba bosu na oloba su na mama na nga niki ke donc mama niki amona niki ndenge azalaka boye so epa oki posa ya mbetologie akobomba kaka oyebisaka mobali na ye mobali na ngai yo nde obanda donc so mobali abambide akokanga sentiment na kaka emona donc pour nous conclure na oloba boye bandeko na ngai ya basi na bandeko na ngai pe ya mibali soko moni momi mobe yo po sepeli na ye azane pe bien ye moko boti courage na oloba no eza pe mabete aza ndumba te donc asepeli na yo bimisi sentiment na ye donc so yo pe omoni ke vide eza nango ozwi pe problème ya te e pe na bandeko na biso basi so osepeli na mobali koka esoni te loba naza kaka ndeko kokanga sentiment na ndeza mabe yango wana donc na oloba ngana ekutelela nga te ezaka makambo ya nzambe mais na oloba na bato oyo basepeli na émission napesi bango mbote baconseil ebele Facebook na nga eza Papi Chokusongi James numéro na nga ya téléphone plus 243 89 93 27 767 napesi papa na nga mona lingaka mingi apo Firenze le parfait de bonne odeur na maman la reine des amours na bébé kuna napesi bino mbote Guidi Ngwilu patron ya bana makala na continuer ka kopesa mbote poza danger grand prêtre boziki à la vie na nga o petit na yo Mbui Kabwanseya Sandra Bosamba mwasi kitoko moko kaza na kati ya Londres zisu kitoko wana atini opa mwana so mwa sabota to kese kitoko ngo esila nzoke bakisa miso don ye kitoko mwana nesu kitoko Lovi Bosamba batunyo so na pesi bino mbote ba gros bisous. Merci papa James, James apesi. Merci na bayeneso Bolandi apesi moi conseil na yebi ke Bolandi bozu numéro na ye wa kozana besoin conseil donc bo hésiter te ko benga donc azawana donc cadre o kitoko kande na lobe ska marakuja mo pepo ya nzambe zo beta na kuna koti na chambre ki o non c'est bi victoire na yebi ke na baye bakenda poto kala na baye bozali Lubumbashi partout dans le monde entier donc tozana la crèche oningo so musique bien o tu moi voyage place à kopemela place à oyokela moi musique ya goût donc tozana kati ya la crèche donc c'est victoire rond-point victoire ndo moni la crèche ato uti mboka ni ndo obunga note so komika na victoire otumuna la crèche tozana héritier vous ki wana merci na bande ko balandi na biso na kopesa micro pa ya mama na biso Niki pour na ko conclure moi conseil ndenge zala kaka number et puis pour na ba conseil ba en tout cas maman Mara merci nga vraiment va na pesa un peu conseil faut na beta lisolo yo par rapport ya sujet na biso to le bela likambu ya mwasi nga na yebi lisolo moko eza lisolo na obeta mobali na nga naza na ye muta yebisanga lisolo ayebisanga yi papa moko azaki na mbongo na ye na kin nde toza kakawa azaki na mwana ne ya mwasi wana draga mobali na ngai atraga ye asalaki tout bazui la fille batie na avion batindi ye na poto mais tellement likambo tozo beta awa eza likambu ya choix ya mobali il faut assentir que eloko wana tout y alingi la fille a komaki mais azwaki esika te parce que motema ya mobali tout a quitté ye mutabanda quitté la fille mutabanda ki ayeko pesa posa ok mobali posa ezala quitté et lelo moi si asala nzela esika mobalo asepela ki komona ye tout a motema na ende asala libala epa na ye mais muto asepela ki te atikala kaka lelo boya koma ya Niki danger na ndenga mukete pour dire que moi si zala yo sentiment oui et ça la mobali muso monye bo sepene aza beau
aza propre mais non koko yo c'était que papa na linga ko non kokate tozala biso basi eloko lelo esala biso ke tozangisa ba valeur na biso partout na monde entier eza yango mwasi ba valeur na yo pesa valeur ki bo mwasi na yo soki mobala approcher yo linga ye bolingo za réciproque oui na bato balingani na bien na bosolo et puis na valeur ezate yo yero mitikaka na mobali moko bo alinga ka uti non na songi likamba mbetologie mère na sala bia bini kinda za bosike mobali na okangele non côté wana jaja na kanga makolo na mobali nanga nga na mbetu danger de gana mobali nanga na kopesa ependa lia a savourer à sentir que azana moi si na et puis il faut comprendre que on a des sexes différents ana boule ana nzete bande on nga basi vraiment merci beaucoup l'émission oyo bozala ka bino numéro nga téléphone vraiment ya uli moucheni vraiment 089 89 95 450 son apprécié mbote vraiment moi pas si ambassadeur qui jabron au moni niveau ya ngoyo Georgine maman nganda na Paris babi wana tata mwasi ya bana Niki c'est le muteba soro moni ya Niki omoni c'est le muteba vraiment ya ngamoko ya muteba vanda awa dedans vraiment yo moko na Paris oyebi est-ce que ça vraiment bisous na yo moko yebi vraiment babi wana ya Niki ya dedans ya kati vraiment motema ya Niki sike la vraiment balobi na kin endroit adresse eza moko bana poto bana partout toza awa na kati ya cadre moko kitoko toza na kati ya la crèche soro yawa balobi okuta masanga ya pio ba chambre ya propre ote solo masuba babiso ovandi likolo taka de tozo kama mpepezo pepa biso neti toza kuna mais toza awa babi la crèche kano mbetologie alléluia bazi wapi boye la crèche pardon ngai na kolala na kozonga t'excuse pardon. Ok, merci maman Niki alobi ya kozonga te ya kolala na crèche parce que ndazo vivre mon peuple oh dans o alobi ya solo ya ndembité balobi si tu solol on te solol on est là donc merci à toi Espoir Mayabou donc Congo Bondeko Vibroisson et Longo qui m'appelle na kati États-Unis le patron de Radar TV zala yo mon vieux ka ki toko ndeto lo baka ma kuzala ba si tu solol on te solol si tu solol pas moi aussi je te solol pas franchement. Merci Nabinos Bouzolanda Biso. Na kopesa maloba na mama répertoire. Après na ko conclure moi conseil et number na ye adresse à Facebook so ga link ka yende nga kolobela. Moi conseil uta pa na baibana na yambaka mama répertoire. Merci Mara. Monde de la fin dans les enfants. Un petit conseil na pesa na ba copine nga. N'encourager Bino c'est vrai. Vous affronter ba tonton hein. Ko kanga sentiment te. Là je répète kokanga sentiment te so linga tonton mon boye okaka elinga mais azaya batute s'il te plaît s'il vous plaît azala ya batute parce que répertoire aza très jalouse nga te ute bandela mokili même bible et mon vieux nzambe alobi je suis un dieu jaloux alors n'encourager bien na ba tonton batute tonton mon monika aza libre azala l'aise affronter za péché te ba ko sabinote. C'est pas dit que ceux qui affrontent tonton na yondo zui en charge non eza bolingo ndenge pe mobali ayaka affronter nga azo en charge eza bongo eza bolingo so ipe eza oko aider eta ke mobali na ona bolingo solo so oko ipe ko affronter tonton mon boye bolinga ni ovandi no pe wana mais eza pe na fille mususu tonton moko aya approcher alingi tonton musu alinga ko linga bangata 5 à 20 bon kande baloba 5 na ban siko nanga na affronter tonton nanga mo na vandi na calme na yo mutu ba affronter ba tonton kangisi bango 5 nani aza moins sérieuse point d'interrogation ba gros bisous à ma copine propre Nanouche Mayasi na Luanda babi vraiment répertoire talisco Luanda mon boss Okito ya Willy Ndeke monto ala la mukana diama quoi ma petite sœur propre Judith Bakabio maman Eliezer Oumela yaya yeyo nazongi mba on a Suède mon vieux de tous les temps de chaque mon vieux suédois Chamala monto installé pour mon répertoire Belilia bien boyé, n'a bien toujours les chasseurs d'images.
Dimitri Bongania ba Dimitri mobali ya pembembe bo rose. C'est lui qui boude naka boudé, hein? Na moni mon cordon, ngala, auto benga toujours 9 lumières. Na lo ba toujours la taille pardon, ne fait pas l'homme, la taille ne fait pas l'homme, to moke bongwe belé. Pemben na moni fils du soleil mampa, veut dire bo umela. Ba fan na répertoire, toujours numéro nangeza. Na Bossanité, mon ami de tous les temps, Émile Leblanc, na Kata Paris. Pourquoi pas à Blaise, Madilouzana, Kolobar. Yo bien de développer. Veut dire répertoire abi ou mais là bo jijenga mabete hein. Bo jijenga mabete les émissions bo yebikato kutana na biso. O ezambetologie répertoire za hypocrite. On a lobby Yangwana, na benga couleur rouge, na benga vert. Donc, beaucoup de côté belé, bon l'émission na bino boza dessus te vérité Yangwana. Na bossa pété ma copine propre na poto lo ba mingi lo ba bien, azala bien Marie-Laure Mwaka. Émission vérité choc. Hein, veut dire te redévelopper kak. Numéro répertoire toujours code Amboka ya Oli Moucheni. Na c'est toujours en syllabe 089 56 06 573. Fes nangezaka Martin Nzeza répertoire. Ba gros bisous. Na Leli, vraiment répertoire ça ne sont parce que azozo me peut pas bien toujours dans la crèche, hein, babi toujours dans la crèche likolo. Au Poto, Paris, Belgique, Londres, Brazzaville, Lubumbashi, Gabon, partout dans le monde entier, même dans Kin. Au Lingos, on ne peut pas bien, il y a quelqu'un à victoire. La place des artistes, des escars bongate, au monde à la crèche, aux Alalaise, au Nicolas, on ne peut pas bien, la chambre est très propre. Tout le monde a hérité vous qui. Tous les penza wana na héritier vous qui azotia bato à l'aise, azotia ba cliente na est très à l'aise. Soko ye okuta héritier vous qui mon à pointe, boza dessus te boza ya ko sepela. Ba gros bisous na ba faille na biso, bo mela bozala trop boko taka trop émission na bino mbétologie. Ba gros bisous. OK, merci maman répertoire, tourner vers la fin de notre émission. Donc Kakande na Lubaka, merci à toi Richard Koueti de Panama, Dicodier chauffeur à Grand Karnakati à Paris. Merci à toi, 9 lumières. Et ça, moi, il y a une zone la c'était avant que na clôturé émission nangai. Babenga kinga trop na bana Paris. Naza ni contre ni pour. Quand elle va maracuja pas plus pas moins. Donc juste, je suis là pour tout le monde. Bana Paris ba se plaindre trop balobi. Et ça na maibali mingi à route à Londres, outi Suisse, outi Canada, outi Allemagne, outi partout dans le monde. Outi même dans les pays de Afrique, Côte d'Ivoire. De Madagascar, tout outi. Oyana kino lingi ba surtout timi balé. Sous qu'on a comme au Parisien moko yaki awa. Asaka na basi. Benga mutu na kombo na nyama na kombo na so awutaki Londres benga Londres mo kaya sakala bala Paris ba lingite na kombo na bango baza ba responsable balukaka mbongo ezate yo uchi kuna na Canada o na sakana fimo benga ye so lingi mobali asakana ina yo to aiskoka kionjo to benga ye na komba mboka oyo awutaki tuna mobali beto ngalingo o uti mboka nini botika komba bana Paris pas plus pas moins donc marakuda juste merci na bande ko balani na biso ya Africa Telema TV donc comme na suka merci à toi Dimitri Bongania merci na 9 lumières donc na cadre oyo ba yambaka marakuja pona be mission donc tout dans la crèche so lingo veut me pas bien on lingo respirer très bien comme marakuja respire, alléluia. Donc tout ça quand on a la crèche na victoire, donc outil partout dans le monde entier, là ça repère mais la bien pénétrer la crèche. Oh là la nambeto bien, diki pendait bien bétologie très bien. Donc merci à vous tous, Diko Die, Pierrot Malanda mokonja ba terroriste, Fioti Ngoma motema ya Madombunga, donc on est là et Guicha antivirus na Suisse, mobile lengi bye. Bye, OK, merci. En tout cas s'il vous plaît, ou excusez nga sona bois qui était ça la bienté, balobi wana Evelyne vraiment ou Evelyne Wani vraiment babi aza vraiment na kata Bruxelles, mariage neza les 3 juin en tout cas ma chérie. Merci beaucoup, félicitations à toi. Babi Libalande ça la moi si et ça la rappelle qui te remarque en tout cas sur na bossani vraiment. Donc Evelyne ba bonne fête ya mariage donc gros bisous na ba nouveau marié nyonso donc on est là dans Mbétologie. On m'a dit que moi sali Evelyne Abala Mbétologie. Bye. Dimitri Bongania.
What is it? It's extra Yeah, M2M, tika mwana bato. Obengisa kiye na resto, osombi biloko futi, omeliye na supermarché, poni biloko futi, obimisi porte-monnaie, okapeliye ba dollar, akomi na posa songe pa na bango olingyo memaye na kuzude. Tika mwana batu, 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 tika mwana batu. Jean-Marie Liboma, les gonzes à du abima kaka kanabuto. Toye kobi misa n'importe